bano mwandambu eza yako pasula to kene pa na bango to zo ba raison na bango ouais to ya awa to koki kozwa kombo na yo na âge kombo na Plamidi naza 22 ans. Merci o pasuli ballon no po nini na pasoli ballon parce que façon ekoteli et c'est pas singate bi façon pas là c'est pas singate na ipte so gande yor ya émission oyo azala taka ka boyo pa en plus pe ono baksa likolo basa père bazaka na no sérieuté bazaka likolo na ndimite ka ozana tana ngai ako considérer nga vraiment que oh moi si nanga toni nango ndimite yango na préféré te pe mbali balata la tawo bazwa soin ya basité aza wana kaka zo milinga ye moko na somba boye pona nga awasala ngote yango wana. OK, merci. OK, makamunde kona bisa lobby. Mais la responsabilité exacte pour la SAP quand le lobby et l'amba est en scène. Il y a les habits à scène, les habits l'amba ya palin, et habits l'amba ya libala et ba bokilo ezali. Donc o eza teni ya scène. Donc tout ça lango pour la scène et si scène elongwe na zongi oyo ngana zalaka. Donc s'il s'agit costume normal na ke tout droit. Donc o eza ba drôle. Drôle de choses. Il y a un moment qui va tout beau, il va ballon pour bangi, il va drôle. Drôle et mystique. Drôle et à dégâts. OK, merci. OK, aza quand même ba choix ya basi au sepla na bango. Bah non. Pour aninité. Bon, ngalinga vraiment moi c'est un kusete. Moi c'est un kusete. OK. Merci. Je vous en prie. To kitabwe. OK, toko banda na kombo na yo? Ouais, kombo na Sarah Merlia. Na raison pasuli ballon. Ouais. En fait, nga na pasoli ballon parce que déjà boucle d'oreille j'aime pas. C'est pas moi na mobali. Et déjà le bien artiste, na encore le baté que j'aime pas des artistes mais c'est compliqué, mais bref, boucle d'oreille, j'aime pas, j'adore pas vraiment. Blanc matoy, hein? OK. Bon, azabagu na yo? Bon, mingi, nago senga pa na ye, yaga make-up. Hein? Moi, j'aime pas, basi batsa make-up, faut ça naturel. OK. Hein? Lorsque vous êtes naturel, c'est présenter nature na yo, on zamba sali là, c'est bon. OK. Mais tant que vous bakisa, comme nous voit mon dans la morgue. Au moins bateau batsara na mort il a daïne batsara ba make-up wana donc c'est pas bien. OK. Ça ça normal on a taille kitoko taille mannequin mais pepele. Alors ni moi c'est bien. Ça n'est bouché. OK, merci. To ya boye kombo na yo na âge. C'est Rebecca Kona, me dit j'ai 25 ans. Merci. O pasuli ballon na opo anini. Na pasuli ballon o azaba critère mbene lingakate. Donc on a pas soli ballon. Ba critère nini o ezo clasher na oyo lingaka. Non, kola tanaina no boye, lingakate, boucle d'oreille. C'est ça seulement. OK. Merci. Oyo baguna o lingaka? C'est passe. Tous les gars na biso. Oh, tous les cas. O peut se réponse té. Tous les gars. Oh. Donc tout ça point d'interrogation. Non. Nga pena linga nga pe ba cité ba tsaka ba rouge à lèvres. OK. Ba cils, voilà. OK. Nga linga moi si azala kaka naturel. Ndé nzamba kili moi si tant que femme africaine. OK. Pour femme africaine azala na biloko wana ti. Femme africaine azaki très calme, soka za mwindu atiki mwindu na ye. Po mobala linga ezaka te po tsa utsu nini ti. Po za nuka calme, mobali pa kozala wa olinga. C'est ça. OK. Merci. Okay. Merci. To yaboye kombo na yo na âge? Rit na 23 ans. Merci Rit. O pasuli ballon na opo anini. Ba genre mbana lingate. Nini sali ba genre noté. Nga linga mutu faza mwa libumu yaza libumu taza plat. Habillement pa. OK, merci. Comment on a Rit boye aza mwasi oyo okoki ko se plana ye? Ritsi kotala eboye na omona kaka ke
basi mo boye o bazala na paka juma kuna Baza puis pardon. telema wana wa bachele ba char na ye mais aza penda te onga na linga ba char na ye. Ok, Ritongo peut ça y réponse ou? Non, merci. Ok, merci. To ya boye. Kombo na yo na âge? Vanyangu, je 24. Merci. O pasuli balo na yo, o koyef sabiso po anini. Na façon de ballon parce que entraîner et c'est catastrophe. Mais pour naïe habillement naïe lati eza bien pour na hier ça perd eza bien pour naïe mais pour le moment chez moi ça passe pas. Ouais. Ok. Je un costume, complet costume et puis là ça passe. Donc, ela telinaye, Ela telinaye. na koko telinaye. Et côté naïe vraiment c'est catastrophe. Artiste. Ok. Pour la serre na biso, so ki omoniye o ko approcher. Bon, aza mwasi, aza pembe, aza belle, mais mutolu nde, po bokilo na omeme ndenge nini. Po bokilo de ato bamoni boye, donc mère mba moko azo fâché, aolobaki oyo te. Donc po akobima pe na leki na mobile. Donc esimba te. Mozong ses réponses? Pour les tous les années, il a raison. Masaki to. Je m'habille comme ça. Ouais, c'est mon look. Des look qui n'a, des look qui n'a. Ok. Donc c'est ça. Merci. Ouais, merci. Merci. To ya awa, kombo na yo na âge? Comme on a Jennifer, 23 ans. Merci. O pasuli balo no po anini. Pesa réponse. Bilo bo seko seksangai. Pesa na réponse. O pasuli balo no po anini. Te po mbala boy mo na ke bakaba te. Mbongo ndekendaka na bilamba. Donc après ça valable bilamba koleka basi. Juste ça. Mais en plus ça n'a pas mal. Merci. Et puis Obi? Ça va. ok, et puis pona yo, azali ba gu ya basi oyo basepisaka yo. Bon, les meilleurs pour les pires, ezala elamba epa na nga. Yaza mwasi aza mwindu. Mais nga na préféré azala naturel. Alongolaka ba make-up. Make-up ekotela bato. Faut zala naturel. Nde Fabrice ayembi kolinga mwasi na butu te master molili ekoza yo te ntango mosusu bote na ye ya mascara. Mwani mama akufi atiki testament. Baoyo babimaki na ye mitali bango liste bimi batse maboko na moto bakokende longo neti singa matembe. Donc azani pas mal, aza bien, aza cher. Ok. Merci. Ya boye, kombo na yo na âge? Brenda, je 24 ans. Brenda o pasuli balo na yo. Expliquez biso po anini. Bon, façon côté li donc c'est catastrophe. Mais à la bien bas sa père, il faut qu'on la taboué. Avec les boucles d'oreilles, ça va déjà, mais azababou nangati. Azana ma bêté. À la bien bas sa père, il faut qu'on la taboué. Ouais, c'est comme ça, mais azababou nangati. Ok, merci. Et bongo Brenda azali ba gu ya basi oyo basepisaka yo. Bon, Brenda azani mwasi ya bien, azani na qualité, donc presque loka na bana bango tout, yaka elo moko make-up. Voilà. Merci. To ya boye, kombo na yo na âge? Kombo nanga bios naza na 25 ans. Merci. O pasuli balo no po anini. Bon, nga na pasoli balo nanga déjà banda kuna na yoki apesi trop ba critique. Déjà naza moto na lobaka, naza polele makasi. Na linga ba John Spiel était. Ba John Spiel. Ba John Spiel. Voilà. Michael Jackson a kufa déjà depuis azong sanga na image wana te. Voilà. So, tozui ba raison na ye. Nga ngne ba parce que nga combattre John Spiel laxinine. Style na ye, look na ye en tout cas na sepe na nga na mote. Na moni vraiment. Donc so vous avez na palais donc il m'a appelé na quartier. Na quartier.
CP non te. Ok, merci. Et puis, pour nayo, soki omoni quelque part, okosola na ye, boye bana, bagu nayo? Te koyebana na ndenge ya connaissance, ya ndenge ya batu ya bomoi, onzamba sali c'est bon. Mais na ndenge ya amitié ya mwasi na mobali, désolé, amona ka mutu pasi. Donc mutu pasi wana na façon d'être na ye, mwasi alinga alar trop. Donc alela mbongo, alela dollar. Soki biso siko bato tolinga bilamba ozwa ndambu bilamba eke ndambu. Donc pour moi ebango toujours les meilleurs pour les pistes et les habits. Ta femme te quittera, ta maison te quittera, mais les habits jusqu'à la demeure. Donc je préfère les habits la passe. C'est ça. Ok. Ok, merci. Merci. Bon, tozonga awa. Obangi singa. Tozonga awa. Ok, donc malheureusement, ponayo ba balonyo surtout ba pasoli menangi na sengayo merci na ndenge oye lelo. Les filles, to pesaye maboko makasi. Merci.